yango na lobaka soki poison zara disponible ata na téléphone mais Karine déjà ba empoisonné déjà kufa tellement poison correspondance ezalaka te yango na balonga Karine te Karine faut être toujours discret mokili ba chronifote balingi yote biso tutoyebi pourquoi balingi Karine te biso tutoyebi yango balingi Karine te pour Karine à l'équipe bango na succès balingi Karine te pour Karine à l'équipe bango na makambu balingi Karine te pour Karine azal lelo la seule chanteuse oyo mokili ezotalela oyo mboka na biso Congo ezotalela asa lokola ba colbats ba iranium ba manganèse ba cuivre lelo Karine il faut pas te négliger yango na koloba na ba Chine soko bomoni na bazara ba émission ya bongo bato bazo tenir ba propos ya mabe pona star na bino bolingaka mingi o bobengaka mami o bobengaka la baronne bokotaka wana bochaka ba j'aime pas bokotaka wana bochaka ba commentaire mabe l'évangile selon Baleine c'est ça tant bino bolingaka mutu comment émission ne rose ba j'aime belé ba j'aime pesa muke comment la Chine toza plus ou moins ba millions de personnes. Pourquoi si on a une mission pourquoi il faut te manifester bolingo na biso vis-à-vis à star na biso vis-à-vis à muto biso te porter à choix c'est ça bazara be mission to linga to sala et mission ça tout le monde parle ce qu'il veut non et mission ça bande mission bandeliti souka expliquer aux gens Karine sala bango nini. Ils ont fait reproche sur Karine plusieurs fois. Ça la reproche. Karine Salani n'a pas naé. Alors on a occupé ma zozoté, on a occupé ma chronifoitité, on a les internationales, bango bazaba local. Karine Salini emboîté carrière nasika. A comme les chanteuses, a pas mal de succès, pas mal de vie. Si qu'on concurrence ani boko lugana za suna domaine mon abinoté. Karine a peine quoi na poto tala vie à Karine. Tala vie à Karina oyozo mené. Différence c'est à ma casse. Karine a mouton azali aimé, chouchouté et pas ba maman na ba papa et pas ba fan naé. Yango na lo banabino bo éviter comme moi Karine na be mission na bino. Kalaming to ba on mona nzambo on frapper bino. Na ba famille na bino. Na ba mabota na bino. Na ba misala na bino. Pona o bozo sala nzambo mazo sepela na ngote. Rose Bonbon officiel, votre chaîne d'actualité, abonnez-vous massivement. Mbote na la Chine, na sepela kasogi na eboe, na eko mona na ba mama na nga lokola ba mama bibisha makopo, na eko mona na ba mama na nga Anne Mokonzi, na eko mona na ba liboma ya Karine, na eko mona na ba Rose Bonbon officiel, na eko mona na ba mama Kabibi Mwamba, na eko mona na ba mama Salam depuis Londres, na lingara bosogi na eko kuta na pe na Miclair Kabeya, mwasi ya pembe motema ya Lopez kwa ma cheval blanc depuis Irlande, na champion Douga la depuis Irlande, na la sœur Rebecca Kabena, na Dani Kanye ba fresh meat, buna gouverne na Shérif Kachiko. Bande konanga na la Chine, baleine de la presse a koloba nini. Baleine de la presse azalaka toujours décis par rapport ya ba comportement ya ba chronifoiti. Quand je dis chronifoiti na kolobela nani awa en vrai dire, ba chinois na ba chinoise. Bozola na baleine de la presse na Rose Bonbon officiel. Ezali moko ya ba chaîne partenaire na biso. Nini baleine de la presse ya koloba na ko sala droit de réponse na ngai na muto azalaka ma belle lokola pamplemousse. Quand je dis ma belle lokola pamplemousse nazomona nani Marie-Laure Mwaka na komponaka na vie na ye te soka lukaka nini na mutu lokola Karine Mokonzi asala ye nini bande kona ngai bo se chaper na ngote bo tela o Marie-Laure azosala tango Karine azaka Karine Mokonzi mais lelo Marie-Laure nga sala tabe mission na komata na 4 missions te Marie-Laure komi ko yamba bato ba finga Karine ba continuer ko finga Karine pa na ye pour déstabiliser toujours Karine na carrière na ye musicale. Est-ce que mutema mabe bongo vous pouvez accepter jusqu'à quand est aussi là ngana mituna ka ba question ana ti mu colonie ne aussi là si mon colonie makamwane ko sila bande ko bozotala ngai Marie-Laure yena mutuna ye bache eloko ni na mutuna ye Marie-Laure sana na mabele fozo na terre ko sala no soki sirizi soki ni bobenga na poto wana ya mabele na ye baluka ba kondisa ngo 10 minutes ba centimètre
Moutazana nous na problème à ma belle, soka so tambola koyaka. Pour la nini kilo nyo se matana tolo. Bato bazo talanga bayebi. Soko talité ya Karine, ozo mona ke on ndazali moi soko iko tchana nda couper bali. Est-ce que Marie-Laure azana mo bali wa tchakepe? Je pense pas. Nani azotinda bino? Nani azotinda bino mo sala ya Karine ba émission? Aussi bi ba musicien lembi yo anaka ko nyokola ba musicien moko boye osala ba émission zo yamba bato olexa ba vidéo bato ba finga ba musicien même bêtise pe ngo bandongo pa Karine mais moi Baleine je serai en contact avec toi na ko linga ngo to bando finga Karine tongo midi pourquoi Marie-Laure na ya déjà n'explica yo président Rasoul Zolo na yebisa ye bébé Gola na yebisa ye ba Shada na yebisa bango mama Bianca na yebisa ye pourquoi moi na mwasi oyo Marie-Laure pourquoi yango na lobaka soki pozo zara disponible à ta téléphone mais Karine déjà ba empoisonné déjà kufa tellement poison correspondance à la raté yango na balonga Karine te Karine faut être toujours discret mokilo ba chronifote balingi yote biso tutoyebi pourquoi balingi Karine te biso tutoyebi yango balingi Karine te pour Karine l'équipe bango na succès balingi Karine te pour Karine l'équipe bango na makambu balingi Karine te pour Karine lelo la seule chanteuse oyo mokile zo talela oyo mboka na biso Congo zo talela asa lokola ba colbats ba uranium ba manganèse ba cuivre lelo Karine il faut pas te négliger yango na koloba na ba Chine soko bomoni na bazara ba émission ya bongo bato bazo tenir ba propos ya mabe pona star na bino bolingaka mingi o bobengaka mami o bobengaka la baronne bokotaka wana bochaka ba j'aime pas bokotaka wana bochaka ba commentaire mabe l'évangile selon Baleine c'est ça tant bino bolingaka mutu comment émission ni rose ba j'aime belé ba j'aime pesa muke comment la Chine toza plus ou moins ba millions de personnes. Pourquoi si on a une mission pourquoi il faut manifester bolingo na biso vis-à-vis à star na biso vis-à-vis à muto biso to porter à choix c'est ça bazara be mission to linga to sala et mission ça tout le monde parle ce qu'il veut non et mission ça bande mission bandeliti souka expliquer aux gens Karine sala bango nini. Ils ont fait reproche sur Karine plusieurs fois. La reproche. Karine Salani n'a pas naé. Alors on a occupé ma zozoté, on a occupé ma chronifoitité, on a les internationales, bango bazaba local. Karine Salini emboîté carrière nasika. A comme les chanteuses, azobim sabantembo pas mal de succès, pas mal de vie. Si ko concurrence ani bo lugana za rasuna domaine mo na binoté. Yango na kolobana bande ko na ngaya basi wana. Ba mame mili bandeko lokola ba o mabele mineno Marie-Laure faut faire très attention bando ke na Canada na no betata tour tata na Texas bando ke na Canada na no monata o soki mboka ni no monate ça veut dire c'est toujours confiné même si pandémie to sera confiné bon mutabo se comparer na Karine à peine ko na poto tala vie à Karine oyo zo mené différence c'est makasi Karine za muto azali aimé chuchoté et pas ba maman na ba papa et pas ba fan na ye yango na loba na bino bo éviter comme ya Karine na ba émission na bino kala mingi to ba on mona nzambe on frapper bino na ba famille na bino na ba mabota na bino na ba misala na bino pona o bozo sala nzambe mazo sepela na ngote ba chinois na ba chinoise bo lemba te na ko kota na ba émission na ko tchaka ba j'aime pas c'est très important. Baleine de la presse en direct, je dis bien en direct, il y a un royaume, il y a Maroc. Naza en direct awa. Nde côté na ko pesa bino message. Il y a ba Zozo, Marie-Laure, asangi équipe, il y a ba journaliste onyoso, to ba chronifoite yo, ba finga Karine, pour ba continuer ko finga Karine. Pour ma actualité, il y a confinement. Tandis que le confinement, il y a 200 000 vies. Quand la mine n'était pas acoustique, et que vie est belée. C'est ça l'essentiel, c'est ça l'information. Au Baleine de la presse, Ayaki Kopesa, Awanakati, Yamasolo et Rose Bombo, officiel, la patrona, respect. Na yo Rose Bombo officiel Kotozo Langai c'est Baleine de la presse depuis quelque part depuis royaume ya Maroc ande na Lubarara ciao tokutani à la prochaine bande wonangai.